Salut à tous les fidèles de www.bonganemedia.com et de tous nos abonnés de notre très chaîne Bongane Media. Continuez toujours de vous abonner massivement et gratuitement dans votre très chère chaîne Bongane Media. Nous sommes là pour faire toujours le travail. Ce bon morning à la télé miliboso na bino bo izapo na toyela bino ba nouvelle toyela bino ba sango oyo esengeli ya mboka ndenge ni mboka na tie esengeli bongo tambola lelo pe na bino moko ya ba cadre ya IDPS to me pour parler sur l'actualité politique to me parler sur l'actualité mobilier kana mboka na biso Congo RDC mboka ya président Félix Tshisekedi Tshilombo to me pour discuter na moko ya cadre ya IDPS oyo na kobenga na kombo ya Guillaume Milongwa aza moko ya ba cadre IDPS aza bongo mutu côté ya Ligue des jeunes ya IDPS na yamba na kopesa mbote papa mbote boni santé kitoko la monika la victoire et ne mpanzi na bino tane beaucoup victoire et talaka IDPS 37 ans d'élite enfin au pouvoir. Enfin au pouvoir, est-ce que le pouvoir besoin de la ndenge longo bani bazolo ba ke besoin pouvoir na tricherie bazolo ba pouvoir besoin ba kabeli bino, est-ce que réellement besoin pouvoir na mapona yipena mais nana ngo éviter que mapona misala mai na mboko tant ba ba réclamer que to lingi élection na septembre to sali marche to bundi to ke accord à Saint-Sylvestre et le 30 décembre élection salami batu ba sali campagne batu ba louer ba avion batu ba bimisi ba affiche nana mona gite élection na Congo tout le monde a moné que élection salami na RDC batu ba ke ba voter les 30 les 10 batangi ba bimisi résultat Facha gagné. Élection salamagi. Ba renommé ndenge ni pendant que bosala élection. Ba nomaka na élection. Si vous avez élection exacte, moi ni ba nommer tant que tu na corps à Saint-Sylvestre. Ouais ba nommer. Fallait pas pesa combo moko, 3 combo moko, mais o ezali ke toke biso so na irne, to kotisi mokanda. O ya voter soki nani, o ya voter Fachi, o ya voter nani. Na suka nango Facha gagné. Siko ba renommé ndenge nini? On va la section de Nibanomara Moto et le petit salamis qu'on va nommer. Ça l'a rendé. Parce que baza contester bon ba résultat oyo connaît na pesaki ba résultat oyo construit bimisaki entre autres nino yo église catholique et kozo contester vraiment tina suka ebiti pour bango ba panzaki pena ba observateur bango partout bazalaki ba témoin na bazalaki partout na ba province nous oyo isale maki belle chose le maki bazalaki donc soki bazo contestant tilelo na ebité bino bozo monter eza bien pour na bino on a na moment oyo contestation za normal to muto azuite azara na ba comportement mo na batba na ngosikoyo to église catholique zaki na 40,000 témoins tondimi balombe ke ba bureau zaki 75,000 bureaux yezaki na 40,000 c'est que 35 ezangaki 35,000 bureaux o achaki ba observateur te to na logique wana balobi ke batcheki ba témoin partout bango baki na discours à contestation biso to na boule ke non to ko surveiller élection to ko kenda avec ou sans machine ba travailler na esprit ya ba tout diabolisation ba liembongo et momo boye ba bi to liembongo oui après avant 4 jours élection bango pe bandi machine à voter ba leki gombe to éviter ta ba bi na biso ke to gagner te mais ba na pas prévu na 2011 le fait Tchéti Segedi avec les blocs on a pas vendu à coup constitutionnel akendate mais bon ba kei mais bon boy na ba preuve avec l'église catholique a dit que ana ba preuve avec ça ba preuve est-ce que boy est-ce que de lui que boy ce qui preuve ezali biso to respecter mobeko ba preuve ezali kinda ba témoin ba off esengé ba ya il africaine il fallait qu'on soit azela arriver ba président là baya ba preuve ezali ki l'église catholique ezali ba preuve na yo fayu la indexer qui on a kati ba bloko na yeme to comprendre que ko sona kati makambala moko ndenge na lombango na ebité ozomonte makambo eza flouté penda ba omonte eza flou moi ba juriste o ba yebi makambo droit ba ko expliquer ba ko yebi so clair ce qui s'est passé procès calé la côte ici requête na cour constitutionnelle na 11 millions de voix au ba zwaki faut aller routine na ba avocat na deuxième requête na 8 millions de voix ba zo requête ni cour constitutionnelle bon ça va pour na ko éviter ba problème tondimi quand même requête tobi otokina o ya logique ya fallu ya 8 millions de voix il a besoin de prévater à 8 millions wana exact ote ku konsona senga seni
basa recomptage to ndima ko concernant on ndima recomptage soki yo yena ba élément et prouver que oui yo gagné alors c'est parce que c'est ba élément belingai il faut tout ça recomptage pour to vérifier pas na soki e kokana soki za ko balana mais ba yena ba prévité to na moment auto zali to ba légaliste IDPS to ba légaliste soki ba yena ba preuve to kotika to ndima mais preuve ezate est-ce que là tout ces élections awa tout ces élections na mbongo na biso surveiller c'est ça na maki na niveau africain. Oh, Union africaine a roya, oh, Kagama roya, Balobay Kagama roya, ainsi de suite. A roya na base nini, base juridique nini. Tu as ce bon, on va preuve ici, quoi. Bah, non, on ne va pas preuve. La présidence preuve exacte. Na niveau provincial, na niveau national, il y a la députation. Bah, on va preuve. C'est comme ça, tout ans. Seigneur, c'est bien, on peut savoir preuve, sur nous, boiling, va preuve contraire. Pour que je ne pas preuve, ah ben, c'est une base de recomptage. Yo, c'est une base de recomptage, bah, voir, mais aux éléments, où et c'est un attaque, pour construire, à esa seni, base de recomptage. Et ça l'a été. Eh, mon bégo, à la bonne côté. Parce que je dis, ça va dans l'art, bah, on va ça la campagne à l'américaine. À l'américaine, ben, pas preuve. Sans preuve, vous allez dans ça. Tony Maral, il parce qu'il existe dans le lobby. Si tu es en 2011, tu as gagné l'élection. Mais tu n'as pas preuve. Tu n'as pas preuve parce que la condition, c'est qui permet que tu n'as pas preuve. Tout ça, tu as la constitutionnalité. C'est au cours suprême à l'époque. Mais par contre, tu as un élément, tu as pas preuve, tu as pas résultat. R 61, R 62, R 8 millions, R 11 millions. Kuko zone kutu malamu abisa avana ni ba requête wana ba kosi ba requête ba ni ba élection yé on a kata requête wana sengi ba sa recomptage ba voir yé on a ta requête la bi non ba che président siko ba samba na ni na requête ni ya ko anile ya comme c'est président to yo sa recomptage to aku konta na ibeti lo nya osa abi na samba na ona ni o sengi to sa ni a sengi lo misat ay so to anile c'est que to bandei so to comme c'est président faut l'accès à preuve to ba nyoso wana ba élément so ba requête so misat ko ba élément nyoso misat ba samba na nini yebisa biso moko onga président ko l'accès sur preuve exact awa la muka zo juger bongo Félix Tshisekedi aza bon président mo nommé aza président bon étiquette apesi ba biloko na ye parce que apesi c'est simplement lobby GLM et seulement qui wana et la place où mo konzo ko bien konzo mboka fal ko va na GLM mais tisiko Félix Tshisekedi a ko va na wana ti réellement que Félix Tshisekedi est président mo étiquette au pendingini. Est-ce que pour vendre ya président na esika ezali kambu ya obango ba lobana ezali kambu wana te kasi bozu bokonzi mala bako bozo bozu bokonzi ndamba nommé bino parce que bozana ba droit maka mususu peti ndeko journaliste tikanga na ebisa yo ko nommé obango ba loba ko nommé bango ba bana la muka wana o bazana la muka ba lobana bazana bana na la muka oyo azana oyo aloba loba mingi o muzito aloba loba mingi ma auto longa na majorité na 2016 les sons opesa biso asali 10 ans na Kabila Katumbi baloba Katumbi wana asali 10 ans na Kabila to alelo ba basantu to ko vanda na ndako gele monini wana Félix to wana bokondi ça fait même pas 2 mois faut pas réflexionner faut pas équiper yango chaque président ba kuna ya lingaka ata maison de jeune mona na président ko tamba ba pesa 3 mois poani pour faut pesa touche ya bloko ya lingi ezalaka déjà mais ala bloko sous oya ko bakisa na lo lenge mo pena avion présidentiel ba PCPT on a se déplacer et signer la Félix a loué avion tant que to yebi biso so que avion présidentiel zali mais il y a pas à se déplacer à louer avion et ça normalement makamba au moins il ka ba avion avion il ka mbo entretien toi ceux qui sont en entretien ba ko mataka bon parce que ba biza avion présidentiel ba ko ça en entretien est-ce que et ça problème il y a ko louer tout ça problème il y a bit il y a likambu muto asala est-ce que nana ngata na preuve que avion président nga louaki et ça ka ba bilobela to ba louaki ninga kida mais nana ko muzito aloba que non Félix est sabiso que non Kabila na combien na compte il y a bien na Kabila il sabiso Kabila na combien il est muzito na combien est-ce que Moïse na combien salaire à Moïse est combien tant que gouverneur si on a compte à Moïse est combien mais pas tant que paradis fiscaux kunat Panama pas en paix c'est bien ngote batanga bango c'est que non Moïse a autant a un salaire autant lelo Kabila mabe ba auto en 2016 37 ans le 15 février c'est 37 ans et oui bien 37 ans de libre yaya batunyoso est-ce yaya batunyoso ba ko tricher ba ko nommer yo na ngwe IDPS c'est une réalité sociologique l'IDPS c'est une réalité sociologique et va partir mususu ba 7 ans ba 3 mois ba 4 mois ba 6 mois ba soki ba bloko la mungana bana combien bana combien de députés tout on a la logique non il est pesant à pouvoir tout qui na ninga ba député tisikoyo parti politique oyo position de député belé c'est l'IDPS
nde toza biso nyonso wana na lamuka na biso na cache biso tosangani na opposition wana tozagana bato baza bayaya ti sikoyo ezaka idps 43 députés na niveau provincial national to na Congo mobimba 32 députés na niveau national bango bana combien bamosusu bana 7 bamosusu bana 17 donc bayaya siko wana mpe banome kaka parlons de bango badéputé mpe tellement oavancé nga mpe déjà bon tokotanga ngo badéputé balobi boza na moindre badéputé moins badéputé parce que majorité parlementaire ekeka na FCC tozwi bate bokotravaille ndenge nini tant que bino boza majorité parlementaire ti primati erekeno mpanzi kuna nayebi te plan oyo bozalaki nango oyo bozalaki na ndeko ya ANCC Vital Kamerhe est ce que plan na bino bobongisaki ese esalema concrètement to te omoni makambo ya banombre badéputé oyo FCC asali boye FCC asali boye eza eloko te to ba majorité oyo bauti kobima sikoyo bakabila bango nyonso basanganaki bazalaki na majorité na parlement bakomena ba 400 déjà quelqu'un basali nini na 400 députés baye nango basali primature ezalaki ya bango basali nini na makambo basali nango basali eloko te yango biso olingaki Kabila kei na système mpe kei majorité bana to se rendre compte Kabila kei mais système etikali na eloko balakisa biso eloko nini système ya Kabila etikali nango système ya Kabila etikali kamuni mais kasi ye azala majorité parlementaire ezali plateforme ezalaki juste pour na élection ndenge ezali ekwei na parlement kuna bavote yebisanga député nini ya côté oyo baloba ya FCC na bavote na label ya FCC ni ya cash ni ya lamuka ye fayu lo bavote na nini dynamique ezali na plateforme oyo dynamique bato bavote on a INT oyo ya IDPS oyo ya MLC oyo ainsi de suite la majorité na parlement ezate FCC ezali na eza plateforme moko eza reconnue sur le plan des droits ezalaki juste mpona makambo tali élection présidentielle ainsi de suite makambo élection eseleki na niveau parlement il faut to identifier réellement majorité na niveau parlement bango bazalaki na majorité wana basali nango eloko moko te biso na makambo te majorité minorité tout ça biso na besoin mosala nde pression peuple a voté député pour que nous puissions akumisa président to asenga président mbongo to ministre par rapport à motion rien mosala nde to ozala FCC président le bifacho le bioni na travailler na FCC na travailler na lamuka na travailler na cash na société civile tout le monde na travailler na ye le problème est simple et clair et net sala mosala na yo ndenge sengeli nyonso kotambola normal to ba ozala député le kondo za jwana député ya majorité mais à distinguer azalaki mieux que badéputé même ya opposition toyebi badéfense ya dokondo na parlement ekochange eloko moko te soki moto akosala mosala malamu akosala ata aza olandelaka bunu te na le 15 na discours na ye ozala premier ministre ozala mandataire ya l'état ozala nani oyibi mbongo ya l'état towana balabala parlement efo sanctionne ta biso peuple tozali parlement baza bareprésente ya population soki makambo etamboli kuna te tokolanda nde bango te bango osanctionne biso moto oyo basanctionner majorité te peuple muta voter bango ezati banoma bango konomé so bata député ya peuple ba osala musala peuple nikambu ya kozala ebele na za mukiza na te nikambu intérêt ndeza intérêt Congo facha bien des intérêt Congo intérêt individuel pouvoir na biso ide président contre ka mususu te pouvoir na biso pour le peuple congolais intérêt za peuple le peuple d'abord nous sommes FCC majorité baza ce qui combien rien exact défini na noté sur le plan juridique exact il faut identifier majorité au bas de la vision d'abisso et en fait tout ça nous sommes ensemble tu travailles avec tout le monde nous allons travailler avec tout le monde tu as la divergence parce que pour travailler avec tout le monde Félix Abimi si bon ba to cabinet na yi tout le monde est membre moko te proche de l'EPS na kata cabinet tout le monde ba to côté kuna na ba te pour travailler avec tout le monde ndenge moni bilo mususu lokolo bango te na TV mais boye woloba ke ba proche yi de bazate mais so bazali bazala la ndenge to tsika na mona bango te to mona bango bandi po mona ka mutu ana aza proche ya facha sambe ide faka kaka Procès Chilumbu Jean-Marc Kabou ndele mige aza proche ya normalement yango ba bundi 37 ans de commande to so banga 37 ans de combat gratification fait za la pete hein cabinet la bato bazala tout proche ya président baza tata mutu moko te bozo monter que o ezanga système ya cabinet me continuer mais bato baza proche ya Fachang banani o ya majorité o ya bato ya Kabila o balo ba o François Beya azaki na Mobutu ayena Muze ayena Kabila ayena Facha za mutu ya Kabila te abana depuis MPR siko isanga ya encore za mutu ya Kabila bato ba woni wala emu mutima mabe to bato lelo Moïse balo ba Moïse na bato nyuso ba muzitu wana ba oti pa Kabila te bato na opposition ba on est basantu pour on ba komina la muka
batika bafantiko batika bafantiko to abatu bazali wana baba congolais so compétence zali bacheyo biso tona problème teke non ozali na IDPS so ko sa musana te to choka te ce qui profile likambone senga mutu mutu ba kochaye to la logique ya kalate ke non mutu a incompétent ba gangi na TV mingi alobaki belé to maka moto to chete oza compétent ba classé oza compétent na domaine mususu oza non compétent na droit mais l'économie wa compétente ba choka na conseil économique te ba ko luka mutu na compétent na économie ba chewana logique to tamula ngwana makambo ya clientélisme aba makambo wana to ba biso to ko cha mutu selon compétence méritocratie dans les peuples d'abord to ba to on mérité poste no ba pesio o ça la pour l'intérêt présenté o ça la pour l'intérêt IDPST o ça intérêt pour l'intérêt peuple congolais c'est ça voilà biso philosophie ya ngwana ya makambo soute pana biso philosophie ya ngwana malobona suka ya ngwana to sepele to kanyango namoni vidéo elekaki président Félix Osenga na bato babaka ingunda na poto ba réfugiés banani o bazali bana mboka bazonga na mboka po te bongo tonga ekona biso ensemble mais ba musubi ba sali be vidéo balobi mabe polai balobi ba kozonga e bobongisi mboka ngo iyo na bokondo za lango za bokondo keba ba nommer ko nommer on a pouvoir te na ebite makanisi nini okoza ngo pona bandeko oyo ba ola na minute oyo bandeko baka ngunda na kombo ya IDPS bana poto ta o bobaka ngunda na kombo ya IDPS na ete suna pays nini bobwakela kozela te oyo mboka kosala pona yo kanisa nini kosala pona mboka c'est ça philosophie au monaka o mona na États-Unis na Europe bango bazela te mboka saela bango basaela kande mboka ta mboka osela ndeni o ba mboka ya composer na bato ta il faut yo o kanisa nini yo kosala mboka so bobaka ngunda pour na raison politique peut-être souffrance tout ça ba politique d'ailleurs malamu te bokonzi ya peuple ye le peuple d'abord bozonga na mboka ndenge président Facha lobi boya to travail to ozala maele na yo yaka yako travail yo kanisa nini okosela pona mboka bato mingi bazala la philosophie na logique ya nini bakosela pona ngai yazi bato basala pona ete zala bongo te logique to na ngoza ke yo kanisa nini pona mboka ngosela mboka ndenge nini c'est ça logique to na ngosiko ya logique te yo fandi ko maboko yo zila ka ke no boka sela o eza to na stade te to na stade ke ba joueur ba beta bino bobeta maboko te o ezali ke biso to na terrain ta tout le monde na musala place azali soko moni ke yo ko investir so ko luka musala wala compétence na ko luka musala to travailler ensemble 50-10 ans après Congo telema ngunda so bwakisaki zonga na yo makambo ko landa batu politique ma ote exil politique eza sous te IDPS au pouvoir le peuple d'abord to bi Facha lobi clair que o exilé politique na régime oyo to na administration Fachi ezate ta réseau ezate ya kotika na poto parce que oki masoki nani te zonga na mboka ya osala mboka ta tika botika makambo wana to ba bokanisa nini bokosala Congo no o Congo osala bino. Ok, merci beaucoup. Au Bossa la Congo et non au Congo à la Bino. Restez toujours connectés et branchés sur www.bonganamedia.com, la chaîne Abino YouTube, le sous Bongana Media. Continuez toujours de vous abonner massivement et puis gratuitement à la chaîne Abino. Émission politique, il y a un beau dossier. On s'arrête, émission sur il y a un autre salle. Donc, de côté émission, Lélo. Dans 5 jours au moins un nombre de vie par rapport à l'émission monsieur besoin déclarer la carte wana to yemela bino monko ba cadre ya IDPS wa mais peut relever la biso sur l'actualité mais toujours koba lokola ma TV na kamangonga malema to ke ne bon ko chiter déjà na émission na biso mais bino potika toujours ko s'abonner massivement na chaîne na bino ndeko Guillaume Ilunga parlons sur l'anniversaire 37 ans ya IDPS ya elite bozana ngo na ibite bozo ngila ndenge ni le kaki ndenge ni pour Bitumba au Bondi pendant 37 ans. Est-ce que Bondi qui est bon moi il faut na rototé. En tout cas 37 ans d'élite biso to bon tami to guti IDPS. Nga na rolo ba ke IDPS o nga na ko tona na 7 ans. To zai mabala mike. To bani IDPS ta wa bi ma démocratie. Nga na ko ti IDPS. Na 90. La 7 ans. Bébé ni na politique. Biso ga ke itikela lingi peuple za malamu est-ce que ba itikela na peuple za malamu to ko ti IDPS. Bana mike to ba ba de na réunion IDPS. Bo vanda bino bo remplacer biso lobby. To ko ti réunion. Ba mike to ko ti réunion. Moto mambalo ba to comprendre mais to biso ga non ti segi da danser. To koli to mo comprendre ce que non t'as des droits et nini ainsi de suite. Ba marche ba nini to mona ba papa na biso ba grand frère ne ba ke ne ba marche ba bunde la mboka
tu biso be tout okoli to koneka aligné IDPS au pouvoir et fouti biso to e fouti biso ba père wana les 13 parlementaires to pesa bango longonya malgré les B batikali vivant les 11 bazali sous-souté en tout cas place baké bao bakolanda wose bango ke to tiki ke to zui bokondi bana balongi baleki to tikaki baninga to tikaki bana to tikaki balongi bakomi na bokondi to ba makanisi nyonso to nango ya état de droit ya liberté o nyonso to no kanisa na IDPS parce que to chango na misala to après vané ke ndiko fayolo asala ba marche ba meeting na elinga na RTNC mais campagne sera mia au Seigneur Sengaga avec obligatoire il faut chez national ba nyonso ba sayilango et yana nelinga na RTNC mais fayolo la seblo so oki gaz oki mutakufi RTNC ale kisango to parce ça la démocratie taba opekisa mutu te soit linga critiquer mon compte aya na RTNC chaîne va tout nyonso place contribuer que Congo la pesaka a contribuer pour te chaîne fonctionner to ba combat IDPS c'est foutu parce que to continue bo continue et tient serré dans le baki abi mukolo IDPS ozo bo kondi ba to ndimate isa si robeta te peut ozo bo kondi na irne et c'est ngona nga yango wana to ba to si bo kondi selon la philosophie ya ba père fondateur to zambate monduki te élection salami to gagner mabeza wapi ba to ba gagner l'élection auto kanisa auto senga auto linga ke mutu akoma mokonzi te na minduki IDPS a comme na pouvoir na élection ils ont victoire par excellence ils a qui likanise ba père fondateur surtout to matérialiser en avec Fachi président et c'est to et c'est ça tellement makasi to ba ningo kolobela moté parce que elle qui la biso et ça la biso tellement bien peut-être au kunde héros national to kunde na sengo carré to ba non papa tene go paiement o salaki mosala futi to li futa nango yango bana ba komi na bokondi na ndenge bino bokanisaki o ko accéder na magistrature suprême na mboka na élection OK na élection vous sali campagne ba voter mutabim président désormais plus jamais minduki toi après 5 ans 10 ans président soit oya élection olingo gagner yaka ko séduire ba électeur séduire peuple congolais na projet de société ba voter yo au communal pouvoir makambu ya zamba makambu ya ba ofinya na TV ba conciliabile ba combine politique pour comment la pouvoir esili olingo ko na pouvoir élection vision IDPS 37 après et kokisa milelo IDPS au pouvoir par le voie des urnes IDPS au pouvoir par le voie des urnes na habité ilo mo elinga na suka avant to ka émission nego deni mo kanza permettre biso to maximum 3 minutes na émission la muka mpandi na ye fayo la arotika te akeni na bitumbo tina suka il faut besoin de bo konti o bino boyibiye na côté na bino bozo milenga ndé bo mona ondenge ni eza crainte morte pa na bino te mais bo konto yibi ba député na bango la muka mususu o ba bimi ba député baza ba candidat gouverneur nana on ba ngo fachité moyibi a nommé une suba to baza maboko pembe yana sensité quand même tous à la série to yibi eloko te ide pesa na temps yiba mutu ko fayo le bo konti ana combien de députés fayo ana combien de députés yemo ko député bayiba ka muto yo bwana niveau moko to ay niveau ya batu wana te o tout kanisa ito sala to sali o il fallait to koma o fallait to zala lelo yango 37 après lita IDPS na yebi yango te monde mobimba to yebi mutu pouvoir na été o yebi ke to yebi na preuve la que tala ba preuve na yango yango na mais na peso exemple ka moko na église bagendo sambela ba fukam se fati président république yi pa na kati ya jour wana prière il fallait ba pasteur mo ke bolongo la ngam la voter ke bo sambela ngai mais tellement ga sambela soit no sambela nani et lui maintenant no sambela président eli contradiction kana bona politique makamususu elo mususu bimegi wana bina kata biro na kata biro va di pasteur ye fayulu ya chichi pe pembeni wana fayulu IBC chichi wana le bimina kata to ebite c'est pas une information sûre mais de to yoki fayulu IBC ya chichi na miso pasteur miso nzambi bokonto yo zui eza ya solo eza ya yo tote loba miso pasteur ya chichi répondra ata c'est kaka parce que ndenge za masolo o eza masolo akuzu mais to affirmer ngo ke alobaki bongo balobaki bongo te biso auto mona ki fayulu assemble la pour la président Eli. Vraiment merci, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Liloba suka nini oyo bato ba lando ba retenir na passage no awa na bonga na média. Le biloba suka tali caméra ba retenir lo comment na passage no na bonga na média. Ta liloba suka peuple congolais bana lingwala nga président Guillaume Ilunga, président Ligue des jeunes lingwala. Ta bolanda bilobela te. Ta toze la gouvernement bima mosale banda. Ta souci na biso zali ke ba congolais no toza la autour ya ba valeur
tout ça autour à valeur autour ya ba valeur démocratique toi ce qui muto ko na bokonzi eza na élection pe ba tu ba respecter ba mandat toi makambo ya zamba esili oyokaki balobaki boye en tout cas biloko wana tobosana yango makambo etali tribalisme en tout cas tobaki na Congo te to bato bala ko tirer ba ficelle na makambo etali tribalisme pour ba gagner na bité soki nini na sima nango en tout cas peuple congolais na sengi na bino pardon tobosana tribalisme to ba Congo ezala moko na makanisi na ba valeur non na ba tribu non na ba ethnie to baluba bala ba Congo basoli bala bangala tout ça ba congolais il est exception za Congo et ça ba tribité so bazongisi kasaye makila rouge kobima bazongisi mu Congo makila rouge kobima to ale ba bengana kabiso na Angola ba bengana na Brazzaville to na Poto bengana baluba te ba bengana ba congolais ba bengana na Brazzaville ba bengana baluba te ba bengana na Angola ba bengana baluba te ba bengana to bengana ba congolais wana to balakisi ke ba bengana peuple moko boye aza voisin na biso mais pour ni biso mon internet to kabona en tout cas na osenga na biso nyoso tout ça na sima ya président Eli le président Félix Tshisekedi toi pour un changement RDC il y a beaucoup na zaina ngoya kusugisa yango wana to numéro de téléphone numéro de téléphone nanga eza 089 81 91 262 wana soko bengi yambi président Ligue des jeunes lingo wala to ko solala au delà ya auto soleli awara dans des journalistes. Merci. Ok, merci en tout cas. Continuez toujours à s'abonner et belé. Bon, ça a fait plaisir quoi. Bon, s'abonner et belé na Bongana Media, votre très chère chaîne YouTube. Auto salon musala kanenge botine gibiso. Merci na Denis Moranza na na ma caméra. Merci na musala kitoko. Merci na papa abotinga ye mon papa. Mon papa que j'aime beaucoup, papa Apo Bongana na kata Canada. Merci na Bilono. Merci na ba collaborateur na ngana ba collaboratrice na ngana nyonso ba idangai. Là, je cite Pamela Azevedo, Bengi Ange Gabriel, moi, ça zanga de Sumu, Nani Suskuna, mon papi, mon coton, Mboto Nobisikozali. En tout cas, je dis merci et bye.